azo problème na papa elombe ye kaka na Maxi Bondowe ye kaka oh azo problème maman étoile ye kaka azo ko problème mo santu ye kaka azo problème modero ye kaka na sonye voloko ye kaka si la mtu mabe na Fatou Miracle ye kaka azo problème mundigba ye kaka azo te problème tata yams azo pe film na ye na chez akoma pe akomela ka sila te azo pe na chaîne pe ngape lule la singo lule star ko segi makasi boni nga lule star kombo ya nga ya chaîne nga ngonga me ko twa film na nga bako zo pe linda ti akoma pe film na ya chaîne na ye on comprend tout tika wa fanti boso nene ngi akomi film tenda akufa aza chaîne na ye quand même atika ko adorer maman belle vie ya bon mama dorana est-ce nani bon ya ko loba makambo ban ngaka twa be membo wodi te non ça wodi te aza non aza ne ka artiste comédien normal ko la mutu no surtout mais na ko koma écriture na mamo bela bi ke te lo ko ta beta nga bambata bigoro c'est belifikandi pardon muta beta bambata bigoro ko c'est belifikandi siko lo ko ta bete so azu trophée te des trophées le balanda ko pete et non ka libendo là faut so ka ndo ko mériter on na eloko ni on mérite on na eloko ni na ma film ni asala pona taba na peut-être ngana contre tala ba film na tala ba film na talika ina mona ezaka wasala Michael Jackson pardon wasala Michael Jackson na usbe anga ba bonne modero ye kaka na sonye voloko ye kaka si la mtu mabe na Fatou Miracle ye kaka azo bonne mundigba ye kaka azo te bonne tata yams ye kaka azo bonne na tadinga laba ye kaka azo bonne saratola ye kaka azo bonne demain ye kaka ye kaka niko ba mesana kaka na ye kaka Yaya mabe. Mais yaya mabe. Yaya sabu mabe. Yaya koli ya. Kata so pam na linda. Ye kaka. Toke wapi na yaya. Pwani ye kaka. Ye kaka. Ye kaka. Facile à jouer. Voilà. Ça peut bien avec ça à jouer. Est-ce que rien. Ah y a des points. Bon ben un problème né. Yem ta ko za problème né. Aza luka za problème ben vie. Yem ta luka ngo. Si là. Yes là ko bona. To asile mi bala. Ye kaka. Ye kaka. Adi waza problème peshanga. Ye kaka. Ye kaka. Alikuwa problème za dina na. Ye kaka. Mtu mabe yo moka mtu mo problème na bato ebele. Ali kwa aza problème sera masiala. Ye kaka. Ye kaka. Ali so za problème mama seka. Ye kaka. Ali so za problème na ma top. Ye kaka. Esile. Ainga so problème na Gabi. Ye kaka. Ainga so problème na Gingombe. Ye kaka. Alinga so problème na papa le mabana. Ye kaka. Na papa Serge. Ye kaka. Esile. Mutu bobi. Aza problème na papa. Mutu pas artiste yo mo sali ba sentiment na yo. Oza exactement esi tolo bato songa. Bevi akangaka mutu ke jouer pas mutu. Jamais. Mutu bio mo sali sentiment na yo. Obi ane yasika. Ane sika so be mafinga sika, pole ba fingo pe kuna. Pusa ane sika. Yo be ane sika. Obi pe bien. Ba bia za famille bota ba on ba boyi na ba on. Aba famille bota. Balobi azala déjà famille bota. Aza famille bota te. Famille bota za ba faut éclaircir. C'est faut ça bango bien ba bourrique. Famille bota ba za ba fanatique ya belle. C'est bon on a katikati ba na famille moko. Famille élargique. Et le lot mucho pe romo finga ma. Bon beso de tida mucho. Tida mucho parce que ça bisa ça ne kuda. Mais fais ça mucho. Qui a lobby changement de fréquence. Ya finga si la terre aleki na S. Bon balé la point. Na le kuta bete. Toke to songa. Yo mo sel émission na yo. Que ça problème. C'est tendance pour benir matoi. Pardon? Tendance pour benir na matoi. Tendance. Yaya. Daju. Tendance yaya. S'il vous plaît. Mambo lo bana comprendre ngote. On comprend. Ma peno lobby
ti songa mo otuni ka question na comprendre ngote parce que na comprendre ngote Karine pas la belle fille Karine pas la zam ba modéliste ye mo tali que Léopold fallait tenir boy ben via soutenir Léopold pour ça mona mboka ba kambo ça mona avec congolais congolais nani yo tena vina biso tika penda biso ya makasi tika penda biso makasi voilà tika vraiment biso makasi eza mbasuka loko tanga komo ba yante o mikolo na bango yo na age mona silati age mona silati bo si na kuta mukolo nani ya mama seka bo suko po na age si la mukolo mama seka bon oui bazwi libaku ya kolanda biso na top max officiel et tout le coup ya batobo tala biso et to kotaka na etando ikena bino to senga ka to betaka ekuke to ma boyambaka biso massivement na ba like ba commentaire na bino et sala ke musala na biso et avancer bango ba finga bango ba loba biso toza toujours na recadrage et aussi pe misala nango e komi komona na to komi komona moi recadrage moi ma finga ba de l'autre côté et komi na moi changement en tout cas tout s'abonner massivement dans un temps avec Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Un grand merci à tonton Yamse Yambe, tonton Mundirba, famille Libota, oye 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 et daju Red Chims na simaya bilili kuna azo bimsa biso ndenge karato bima kitoko et na machine kuna Zalina Anthony Ansala Obe Moussala l'actualité est benga biso yakosala analyse en tout cas mes sincères condoléances à toute la famille artistique ainsi que à la famille biologique de notre artiste Papa Nabiso Chaka Congo artiste à danger oyo awutaki kotika biso en tout cas molimo na ye pe manakimia tokomeka mpe kopeta pe lisolo awa ya liwa na ye et tokopeta lisolo ya film na biso choix parental oyo e wutiko si la film mususu e banda en tout cas wana na zongi na sima ya bilili daju kotisela biso film na biso extrait bongo tozonga na présenter invité na ngai ezali Mamumuluba. Voilà le retour sur mon plateau avec Samigra Amba film na biso choix parental bomoni yango maman na biso akomaka ba film o etika la de génération en génération ndenge na lobaki tozana Mamumulu bato me kampe ko beta oyo nyonso ezana twala to beta pe moi misolo ya moi musique po et moi lobara a musicien et bambote na ngai na 00243 koda mboka ya Willy Musheni mesena kaka moko ya Willy Musheni 00243 Olivier Songandila na kata window kona na mibi pure petit ya Willy Musheni et na bosanité ya mabaka na Milan ya ma silence l'équipe manifeste toi ya mabaka et na bosanité na ya Roki Baransi Basonsi diplomate passeport rouge mon avocat de sur maître Christian Basonsi ya nono Basonsi de prix Paris bambote na yo ya Serge Basonsi et daju sokozali loba moko na ngai fungolela ngai shana ngai kotisela ngai Mamumuluba en tout cas bonne année meilleurs vœux de prix 2024 et bandi ezambala liboso na yamba yo na être avec Samigra Amba toujours musicien boni bien Samigra Amba
bonne année, merci toi Linga Mamuluba. Voilà. Kobosa to kopesa maman Vicky tovunda mon partenaire en vie na oui la kena moto maman chérie. Maman chérie, maman Vicky tovunda. La José Mamuko, envie maman na ya poto. Ya bolingo. Ya wuli musheni kon mondial zaka moko ya wuli na biso merci ya famille bota toujours oye couture de l'écriture belle vie kandi maman na biso maman makomi pesa za ba bonne année. Merci. Voilà, là je salue mes concerts. Voilà, on va quitter. Ngala pa pourquoi pas ba bibi akanzanza donc ba yakazanga. Zang alungaka. Ba juste aussi. Ça non vibrer pour moi c'est déranger. La bosse Rihanna ba Rihanna Solé, c'est la famille benda na mekata na télé. Pourquoi gros bisous na yo. Allez pour la film à tourner la film ya fâché ba pesa tambo ko kata $5 voilà il me ma casse. Voilà merci. Voilà là je salue 1 million de fois madame Esimbo la référence de la monnaie maman Charlotte de moi dit tambo moi suis à salaka 5 jours en France 5 jours na ki sansa awa et la grande dame Béatrice depuis Belgique, je te salue la grande dame et la qualité des chambres là tinanga sur olingozo ba kabelo olingozo ba komba ba semble kitoko benka numéro ya Samika Amba mon sponsor sur Didier Saint-Amand, de prix Finlande. De gros bisous à vous, je vous aime énormément. En tout cas, Maman Moulouba, Sangoya Mawa, Oekweli Biso, ya Vena Biso, Chaka Congo, artiste danger. Oyo awutaki kotika biso avato kota non l'introduction un film parce que ezali kama oyo sango oyo ekomeli biso na kati ya na on peut ça va mes condoléances ya papa ya famille ya papa Chaka Congo na baptiste surtout voilà mais papa Chaka ta pida papa oyo linganga mingi linganga pa mi ya so bengene émission aboya raté eza kutu mkomso vandi pe boye mo bengi yo na posa l'émission tanga na botama bona kola na mona ka papa Joski Kiambukuta na ba TV mais mutu penda pesa ngai papa Joski Kiambukuta wa papa Joski a son vie on a ko papa bela AVC Manga papa Chaka on a mbanga papa Joski Kiambukuta na émission donc vraiment ça n'a pas si en plus il y a tout un jour à Souka on a kuta papa Chaka na anniversaire ya maman belle vie kandi zangana ye après le grand monde matonge po ya zakatona bana na tambola tona bana na bakoko na donc na moi ka passe bakoko ne de azara na bango ndenge ba olela penza de moni pende bazolela donc toza wana donc voilà papa na biso Chaka Congo akufi réellement na nini bato pe ba oluka baye baba obenga nga Samira ama papa Chaka Congo artiste à danger alandela bato mais on dirait monto azwa ki soin ye azala kité non le kaka mission na mona po ba china Yves Pande donc papa Chaka alobaka ke babokele batila ki poison voilà otomona ki na ba musicien remessa qui peut falloir donc c'est un peu ça donc on a travaillé quand ndabu yango wana donc okota modino maladie ya mutu o akufe na évidemment voilà voilà molimo na epé manakimia on est là tant que ba pandisango tokoleka wana batika qui est déjà dans nzoto na ya malili na 51 heures tokomeka un peu kozala zala wana balobi to lela na baeba olela na bato ndenge pe na bible balobi kenene sika ya maole okendene sika ya feti en tout cas papa Chaka Congo pe manakimia et ba obsèque na nyonso bokolanda yango awa na Top Max officiel Maman Moulouba to beta nanu lisolo ya maman belle vie kondi maman azo komela biso ba film balobi azwa trophée maman akoma ba film komi kolobisa ba français li français mais ba film ezo mérité trophée ba film etala mate to kota non wana na kolobelo mo ba faut pas comprendre ngo la vie toza pe ba misa biso minene na mboka oyo babeta pe ba disque ba china bango ya makasi ba tata ba super trophée te yo mo de ba le kanté po le ba kato so trophée nga bisa disque za kitoko jamais yo si ba trophée misu ba ngaka ba weli sa ba ye ba bango nga na uti la musique na bi ke ko au gauche au droite donc eza te ke so ko bi ke azu trophée na so asali musala malam non si la namba ne soit éducation ba trophée si la somme ba trophée partout
Bon ba yebi. Bayebi na ba Nigeria kuna ba yebi. Toko tozonga oh ba yebi oh ba na yebi. Ta yebi te. To tika so yebi biso na yebi ka biso na baba kuti. Voilà. Biso wala bango to yebi. Esili. Donc ba wana ndeka na talaka. Ba fi bane bali misanga bo na tani. Na telote. Bon on a pas mérité ka trophée. Mérité. Ba pesa ba personne na kati na kati ba chaîne ya ben ça mon film fait on pas mérité trophée. Pas parce que ba jouera bien. Il faut c'est Marie-Hélène a mérité trophée pas. Du côté de si la Léonia ça. Marie-Hélène a joué. Aleki Nicole Bakata a joué. Non. Yesa le wanga aleki ba jouer te faut pas mériter trophée bango wana yesa kwa yo ana kwanga ba tiyo batini ba makasi ya ifasa bagagi aluka asa bagagi kile pa Jérémy Shabani ba bagagi donc yesa mta bagagi yesa mta ba check ma film te yesa mta bagagi seki saka mais ayebi ko jouer te c'est ça on rolo to banga pe mni na tisuka to lo baga ayebo jouer te ayebo jouer te face à bagagi il faut bagage face à côté peut ba che côté wana ba che peut-être ba che na Jérémy dia ya beta mama na ngai yebe kuna gani mama na kufila ngai fait bongo Maman Moulouba, en tout cas, c'est un mingi rosa dans le plateau. Bah, tu n'as biso ba abonné na biso ba sepela na biso. Tout côté na une actualité. Oyo ezali, oyo malgré marambu ya papa. Chaka Congo elingi sanet kolongola yango makambu ya Gabi oyo ya somo oyo bakoseli makambu oyo alobi ye ayaka na TV alobaka na ye makambu akosela ka mutu makambu te e na 2024 mutu nyonso koluka mabe na ye nda okufa omona ndenga okunda ye mutu nyonso oyo akoya koloba mabe na ye pe akoya a dénoncer pourquoi batu balingi vérité te na théâtre ngana oloba boyo ya Gabi na loba trop souvent émission musuna Sarah Yakabi aza yaya moko boye donc likamuna mutema akanga ngote mais so comme ça ba décision boye c'est que pas parce qu'alimbisi ba te belé mais buzo bango zo la te susu très bien alimbisi belé to que to zo ya Gabi alimbisi ba te belé so so te makuta bo seki na bino bozonga na bino na ko na take permission na penda makasi alobi penda boyi aboyi na ye penda o gai ke mutu eteli alarme au 15h donc muto là surtout asalié ma bé 2024 aboyi na ye aboyi eta bongo eta surtout eta musu to ba bakate to biso mbale simba surtout surtout kabone eza ngo pe lisumu te ouais o gabi pas na famille na ye après tu pose après ba famille bateli banda pete très bien oh yo kota vani bo to vani penda boye o vani la muki no ko sela ka mutu likambo o ye mo conseil na bika ayebi yango te to ke to zongo za ki mutema mabe kasi wona za ki mutema mabe ko créer problème parce problème o eza na ngona problème te to kende so na vani ko na bi na conseil ya Gabi kama mena bongo apo na zwini na gane lo ni na kati ba vani ba apaka o moli ba vie ekoti nango apo na mitema bato tiki ba nini na mitema otiba o meni confie voilà omi kofi ono bidelo mo lo babi ke na zanga so mabe na yebi ka twalinga na bango ngate so mukono kufa basani batumbanga ayebi azana malamu no mususu ayebi mabe ne belé sikolo ko lo babo bata solo mabe bato so si ba comprendre mutu so ko chopembe na eti deti ngana ba on vérité ngana mo ngako ka okesete mais so na bayo na vie na bayo na bayo peut-être na mono sama obonga ebebe no talo na musika très bien pour parce que batu ne ba komisa batu mitema mabe so yebisanga mambatu alwa rapona ya Gabi ba ko ba ya Gabi lo ni na mutema poka ba moni réconciliation na ena gingo est-ce que ya Gabi fa ya akufa so sa gite gi akufa pas so sa Gabi te vraiment ba eza nango makambo eleka ke leki to sa to kota ba net to changer la net ma 2023 eza so na 2024 jamais na 2024 so bien Gabi avec décision be gingo avec décision 2024 to so la kate to so banga pas so la te siko esengi ba so na bango bo comme te abe poani vraiment ya Gabi igya bomela ya Gabi mutu Gabi bomela gi mutu to tiko to ça rappelle gentil ko oh nga u fa Gabi amena ta kaze ya neken e fa na kaze
na mona nekena moko simbite po gabi pa mina akoko balinga masangati comprendre bomoni bato azana mbesi na bango tabenga e diabolos il faut ba koma ba kenda ba mutu monter ba balia zela ba fa balia te bon bango bato basala bato mabebele na mukini pardon bango wana o baloba wana basala bato mabebele na mukini mais bato balia na bango te balia na bango soko gabine nini ndege yemba ndeze penje ba kofi pe je ba gingo mete voilà enje ba kofi enje ba yagi yaga sanje bote oyo lokon petane na tikito na kotanga biaka na chenje mumo wana saini olia ya kakumisaka maman Belleville ya Gingombe asala pe ba film ekota na chaîne na ye ba benga pe ya lule ya sa pe ya lule abeda chou ba benga pe ya lule ya ta pe film na chaîne na ye et silit oublie moi ngoma poche na liso ba tu pas poche na liso no bolongo la ngote ba ngoma ba poche mi sa bango ya lule ko lipeti ya lule pe asa ba osala le contraire ba ça le contraire ba so ba ya ba bourrique après obi ke le ka ba de l'école on comprend yo moyo lobe logo mo ba po so embiso so changer so logo o lo banini o shobanini ba shoba mabe ma ouais sikoyo non yagi bakolo bateke ya sala film tandis que bango pe baza batu fois ça ba film comprendre po gi aza chaîne écoute o mo ka chaîne ya Gingombe boya lu aza chaîne ala ngote ya lu aza chaîne ajuwa oh bolo ba ka Gingombe po ani ya lu aza chaîne ba o mo fingi mo yiba ba téléphone et là pour même mité so meli diamba mu no na écoute na mutu na so meli diamba mu no na écoute na ye alinga ngo ya ye ya yo ba melisi yo ba bêtise bo ba melisi yo diamba na ye kuti na ye ya ye moko meme la ye na ye moko parce no nini tellement so kongo to ka bazo ba ngo parce que c'est problème ani ma famille na o ana ka moleki nje mo na TV bo so ba ta sumbo so meli ya ye boni bêtise bo voilà nga linga blo te pesa nga kana nga na kamera mama toya si da kamera toya ko kamera pe ba no kuna matoya eti la bêtise babi botika pesi la nga fanda ki to sale ni bo biso to fanda kana kiti de bo biso to tembo za charné bo ba charné ye po ba bo sani makambo on pe ba ya kapona maman Belle ata pona maman Belleville to bango ba ya ka ko finga mutu nyoso aza pembe na Belleville bo bisanga sukonde ba finga maman top azaka problème na sila de ba finga ka marginal la ba rapport na sila de ba finga ka apa ba big say que ça maman étoile o ba finga te na vie ba ko zanga ba tika ko ba finga na ya nzambe ba finga nzambe ba finga nzambe tika ka nzambe taka to ngoka étoile tika ka nzambe ka de ba finga voilà bafinga mutu nyoso bafingi mama seka bafingi miso yabi mama seka za munokolo kwa mbwana ye mo munokolo kwa mbwa mukolo ya bakoko ba luba ba mbwa bakonda kona nzela ya za jirane leki makasi mwana nyama ya za gumu ata mo suku to pesa mtota peti za mo so pesa mtota peti pesa mtota pa oloba na TV mo seka good ota mo seka te bebe abi mo seka zongela ka papa maswaku masoko mariage na mwasi ya ndaku comprendre moseka azana mobali na ye comprendre toti ka vanti yo misilo baka mibala batu bo yo mibali no batata bano bazara boti yo na egi lobi ko boti na misho lobi ko boti na nani na ye dudu lobi ko boti na papi yo siko bango aza mibali na bango siko yo mobali azapi voilà tala o azata joko zoyete fingi mabe no na joko zo misilo mutaka sa ite bon boni misa mutaka salite mutaka elemba ko mbwa wamba mbwa na au moins mbwa koshoko tout à fait miss lolo boni bêtise ko yo lo banga ye bana vani pa atana ndia mutoche shina ndia za asa ka mo so porter kuna mbesine nyama ye ko finga mo seka oh là là ya ko finga avali ba finga mama seka ta to tika ba to abasi e o tai pa muningo alekinga très bien yo mo mitala rate mitala fota o mo ba mo ko sa mabe longo na fodete longo basil longo perrique ozi pa ki tata munene longo pe otika ndoto mo utakala otika pa mo utaka ok otalisko ni otasko ndenge mo mitala mifinga na kandi mabe salité boy ina balikono asima na mitala nanu nazate omitala na bona ota na pona ono mo mitali na kosa na mikosa na novie na mikosa na novie na rouge à lèvres ozama be walo ko extraterrestre yo moi ça ma be na mona te mukili yo za mutu mo ko mona nje ko boma ngati ya mutu boma nga saka bato akata bandundu on le ko monstre ye mo mi benga saka mo bikombo dia ma pesa soyez
ami pesa comment soyez et soyez on va se besoin comment est-ce qu'on a bien compris attends qui tala alors comme muta suba na butu yo fana polo baba ta mutu na o finga ma yo ni sino yo eza mbasuka no pesilo nyama yo fana TV blog fani pa finga na batu yo ba finga batu yo ba misilolo bo fana ba finga batu merci TV nyama ta on fani bozo mutu o na TV ko obima rouge bo so mutu amone obo mabela lufu amalufu mabela lufu moi si rouge yo ba aussi mo bo te processer lembi o ngo kufa le kwa sata Michael Jackson to lingi yo te na vina biso tika yo ba tika penda biso ya makasi tika penda biso makasi voilà tika format biso makasi eza mbasuka lo tanga komo ba ya te o mikolo na bango yo na age mona silat age mona silat bo si na kuta mbukola nani ya mamo seka bo suko po na age si na mbukola mamo seka bo oui mais tolandi ndeko na biso alobi que ndeko na biso tendance abi opération apesi défi leka na TV sa maquillage kotia make-up te et ayo koloba lisusu maman Bellevie abeti Karine Pala 12 po alobaki makambo ya Léopard nde balataki et komona maman Bellevie alati Varese azobeta bale na pour ko soutenir Léopard tala mentalité ya monta bo sente que et ça vraiment likambo ya mboka déjà soma beta 12 neni ba jouer sur Léopard zela ba jouer sur Léopard balataki ba tenia maputa o bakenya nango na voyage balataki bango surtout ba tonga mo patisi comprendre sur Bellevie alati polo ya RDC oti aba ba beto ba msu ba zama ele te bo sanga ba bolo bani ba msu est-ce qu'on comparer nini Varese te alobi boye na sens nini ndenge Karine Pala bayaki ko finga ye il fallait pas maman Bellevie alata Varese ya Léopard à soutenir Léopard te Léopard c'est pour maman pour la Karine Pala jouer pas na moi que ça problème c'est tendance pour bene matoy tendance pour bene na matoy tendance yaya tendance yaya s'il vous plaît mambo lo bana comprendre ngote on comprend ma peno lobby ti songa mo otuninga kesona na comprendre ngote parce que na comprendre ngote Karine Pala Bellevie te Karine Pala za modéliste yemo tali que Léopard fallait tenir boy Bellevie a soutenu Léopard pour ça mona mboka bakambo za mona ala congolais te congolais nani venanga te chasser mbeba kinga kati ba jouer ala congolais te te za congolais te so Bellevie za mona mona mboka faut soutenir mboka. Très bien, maman Maëlle. Félicitations à Missien. Ah! Si qu'on réflexion, oh yo tendresse aux anangoto, ya koloba ke maman Bellevie abeti Karine Pala 12 ans. Et ça likambu ya mboka, ça likambu ya mabele. Bo ya kana tando ikengo bo yeba makambu bo loba te pona nini. En tout cas, et ça la passe. Il fallait Karine Pala. Il a critiqué qu'il Léopard. Karine Pala lobby bien. Na niveau ya Léopard. Batenyo bakeneng nango wana eza bien te. Fallait yemo ngai bake. Na kosa bango bateni moko boye. C'est ça. Oh, a critiqué mboka nete. Et le quoi, ba na tokinde to voyage to ke Guinée, ba Guinée wana. O sati ba jouer à Guinée, ba Guinée ba ta kandenge mususu. Biso so do tandem so to photo copier pe ba tu mususu ne ba sala. To valoriser pour Afrique na biso. Quand il pas la fingi Léopard te, albaki pour a monde a sala ki remarque ya ba Varese par la man ba attaquer. So Bellevie a dit Varese a beta dade. Et Bellevie Bellevie likolo beva beta boy tata beta yo moningeni kana kuna zoye kaku kulukuta papa la ko ba ki wa likolo me batali likolo on za mezima on a silati ngaleke ngavimba ngatonda sila likomona biaka ngatonda sila tonda te ngana za likolo makoyo tonda mipende tonda sila faut zoye bianca Miss Lolo voilà c'est ça bon misato c'est bon on a kati bana famille moko famille élargir et lelo muchope a remis au fingama bon besoin de tenir moto
tu n'as mouché pas que ça bisa ça ne kuda mais fais ça allez qui a le changement de fréquence il y a finga si la terre allez qui na est bon balé na point na le kuta bete to to songa yo mo sala émission na yo mo za ba dire na yo ba popo na yo suko le ka téléphone na yo ko mawa so ba mo finga kuna boke yo be finga bango bo parce que oyo so manga bango elati biso elati famille bota non voilà muto bazatisa yo mo sali ba sentiment na yo oza bon esi tolo bato songa bevi akangaka muto ke jouer pas muto jamais muto bio mo sali sentiment na yo obi ane yasika ane sika so be mafinga sika pole ba fingo pe kuna pusa ane sika yo be kana sika obi pe bien ba bia za famille bota ba on ba boyi na ba on aba famille bota balobi azala déjà famille bota aza famille bota te famille bota za ba faut éclaircir c'est faut ça bango bien ba bourrique famille bota baza ba fanatique ya belle vie baza fanatique ya belle vie belle vie ça le roi léopard akozwa tous les joueurs ils ont mettre dans l'équipe à sangisanga nde bango to tika ba fanatique belle vie aza na coupe cinéma na moko atesaka pona ya magnala ba oya nani na bango ba ya tota ba film musu belle vie ça na bilongi comprendre un mot même nani magnala ba ça a jouer la film ote attends ça c'est tom susu mucho pa cheye siko donc ba bongo mayel na bango zawa ki bo moto bango zawa omoni libena emoni na koma ba balobi mama bevalinga comme ça bango ya ye non akom so moi ya ye to mona babo manoka ba osa ba film ba tia ba tunyoso to ke to zonga siko po ni mam sa bengisa bango te siko il fallait bango ba benga ka ye boni boko film na omo pas problème bango epesanga kanda yango epesanga kanda en tout cas très bien epesanga vraiment kanda befe aza léopard chasa même auti mboka mususu aye nani auti mboka mususu aye bakambo aye esaini basanga bakebete biso léopard yango Belle Nini TV eza lokola léopard ya mbaka tous les artistes et comédiens agope je peux non c'est pas Belle Kandi obenga si la jouer ça biso pe bien avec ça jouer est-ce que rien ah te point bon Belle problème né yem ta ko ça problème né aza luka za problème Belle yem ta luka ngo si là yes la ko bona to si la mi bala ye kaka ani waza problème pechanga ye kaka alikuwa promesse à dire là ye kaka mutu mabe yo moka mutu mo problème na bato ebele alinga kwa aza promesse à masiala ye kaka ali so za problème na mama seka ye kaka ali so za problème na ma top ye kaka esile alinga so problème na Gabi ye kaka alinga so problème na Gingombe ye kaka alinga so problème na papa le mabana ye kaka na papa Serge ye kaka ici le mutu bobiba ye kaka ala problème na tadinga laba ye kaka anga so problème saka tola ye kaka anga so problème demain ye kaka ye kaka niko ba mesana kaka na ye kaka yaya mabe mais yaya mabe yaya sabu mabe yaya kolia kata so problème na Linda ye kaka toke wapi na yaya pwani ye kaka ye kaka ye kaka yes asa ba problème ba kufa kutu kaka ye kaka na problème papa Madilu ye kaka kasoro ba ine mucho anga ba bi etem ta bibi sango te kaka nini ye kaka likamba mama Olive ndongo ye kaka beta no mama Olive ba salir mama Olive to tika ba voiture to tika vraiment ba voiture mama Olive pe $60 en enveloppe c'est que l'eau son na bida huile ya gola na ye kaka wana parce que pena mama waro aza muninga na bango respecter te ese pena longo pena ezela longo ya gola penza ata mama Olive kangi misu wala ni pongi ayeba te longa na po eko boma junior kuna kinga kati te boma junior kabi elongi wana mamo ye kaka elongi wana mama Olive ayebi yango bien pesa $100 en enveloppe aza muninga na bango
Maman ozali na biso na ba musicien ba danseuse maman ozali na ba bêtise ote okangami kaka na ye kaka mbuma mabe tala siko ya gola penza ata maman olive na pongi ata na ndoto ata misulolo ata na ndoto ata bolokoko ata na ndoto maman olive akosa bango te po bolokoko za meloko ibude hippopotam dana kati ya kingakati asa émission mo akomisa ka bia linga ko mingi camarade de ye muto alinganga mingi eza po mite ye kaka o va linga ke ye kaka o comprend na lobi bolokoko na kati ya kingakati ba mo lokoko les femmes d'encota siko ariana bama de le fe ko ta kata kingakati e ko ta kata kingakati e ko ta kata ya kingakati bata siko kuna mboloko e misilolo a ko ta kingakati misilolo mboloko ko makolo bako mboloko ko ta kingakati tala bo benga se bata misaba mama Olivier bilonga mo ko ta kuna ko ta te bazu pe oui, que président, est notre président. Papa, il Kabila Kabange. Ce qui a tali que l'on a ya gola. Mère Waro. C'est des femmes, elle qui. Ex-président. Ex-président, papa, bisous. Maman. Téléphone. Voilà. Dès non place là. Parce qu'il y a papa, ex-président. Ex-président Laurent Kabila, président. D'ailleurs, bakasi. Tepea boy. Maman, maman Aro, maman ni maman. Et cette dame là, elle est qui? Elle va pas rentrer ici. Elle va pas entrer ici. Il n'a pas rentré. Junior, il perd. Il perd de lui. Elle fait lui la rentre. Junior a peur de lui. Elle fait lui dehors. Allez, maman, tu me quittes. Allez, moi, tu vas au coulou na kasavubu. Et bien, écoute, ah, Zama, ya moni pena mutu que n'est pas maman Raro. Maman ni maman. Maman ya bato belé. Oh, on va benga la mère de s'opprimer. Azo elonga bongo. Aboni boy konga kutu na kata maman ya kindu. Boni boy. Bosana koma mama na. Ah, likoloka ya ye kaka. Ye kaka. Ye kaka. Merci beaucoup. En tout cas, maman Moulouba. To chité na biso lelo to moni susu yo uta na musique ye kaka to tike na mpanzi kisinzo na manike lelo komona mafinga ba ofinga na ezalaka base basala base to tika avanti finga fienzo ka ke diabète eza maladie eza loko fingi pe maman nanga maman nga bela diabète ya loko fingi bato be ole si ba mami tema bato combien comprendre eza bien te bo finga ndo to finga na kokota ba maladie mususu te omoni muta banda kaka nzo abanda nzoka ezaka manike comprendre manike comme dans abanda nzoka mais na bana émission kala manika comme auti poto poto c'était bon c'est bon merci. Voilà, comprenez, avec Mamou Moulouba, ça se passe comme ça, en tout cas. Pour s'abonner massivement, pour liker, pour commenter. Et c'est là qu'il y a un Samigra Amba. Atato Sekaboema. Et ça la passe. Ye kaka. Ah! Ye kaka. Mouto Baby sa théâtre. En tout cas, un grand merci à tonton Yamse Yambe et pourquoi pas Red Chum, c'est autrement appelé Dadjou Nasimaya Caméra et Anthony Namassini Kuna, tonton Moundir ba je te sali biaka zanga babote na yo Rihanna Solé balobi singa famille ben de la mekata na raté donc toujours famille libota ou rien en tout cas merci beaucoup na maman Moulouba pour comprendre maman Moulouba ya un musicien pe aza famille libota libérale ce qui est sa zongité, Tokokuta Nambala Yassima. Un grand merci à Yaema Bakana Milan et Nabo Sanité Lissoussou. Son Altesse et la richesse, le grand prêtre de la décennie. Et Nathalie Lissoussou, Bokulaka. Bokolo, docteur Dieu merci. Docteur Dieu merci. Bokolo Koko. Papa na prince Arthur, na maman Aïcha, gros bisous à vous, je vous aime énormément. Ce qui est sa zone Tokuta Nimbala Sima, Kimia Ezala, Oma Bota Babilo, bisous bye.